Bandeko, soki totie ba 3 concerts nyonso beti na poto. Tolongoli fali po na stade. Batu babeti na basale. Tozui Feregola. Tozui Ericho Watanabe. Tozui le roi de la forêt Werason. Nani mutu abeti concert kitoko entre bango misato. Nalingi na lobela. Côté accoutrement. Côté son. Côté image. Artistiquement parlant, qui a fait mieux que le Kamuninga na bango misato. Eza papa na bana mibale. Papa Werason, bana, toza na Feregola, toza pe na Ericho Watanabe. Qui a fait mieux que l'autre? Awa ndenga naza kolobela, nazo kota na place wana. Ngai naza awa, naza fanete, nazo sala analyse. Analyse ebele koleka na réseaux sociaux ozala analyse ya bafani. Ya batu ya polémique, mais ngai nazo memela bino ba analyse kaka o eza normal. Na minicho bozo mona ba décor na ngai eza ya ko changer, naza a vacances, naza na kati ya hôtel, naza na famille, alors ba décor eza ko changer ebele parce que naza a vacances. Soki nazongi na ndaku, en tout cas makambo kozala kitoko, bokozala décider toujours ndenge ezalaka makambo ya bien, mais awa pe naza sûr que ba son eza bien, bozo yokanga, en tout cas on est toujours na kati ya makambo kitoko. Ndeko na ngai qui a fait mieux, to moni Feregola ye muto abandaki to loba fera bandaki na avril, to monaki accoutrement na ye, kokota na ye, banzembu na ye, répertoire ya pesaki batu, en tout cas toyokaki. Na suka ya concert, toyokaki ne batu baza koloba, batu bayaki te, nde ezalaki boye, eza pona boye, abana boye, toyokaki makambo ebele, ba lamentation ezangaki te na concert ya Feregola. Tozui nani tomoni makambo batu balongwe de gauche à droite bandeko na biso balongwe na nini na jet set. Wana eza parti ya Accor Arena. Toyoka ki son, tomonaki ba image, tomonaki ba synchronisation ya ba chanteur, ya ba chorégraphie na eyembele ya fere tomonaki yango. Toke côté Ericho Watanabe mutu abetaki la deuxième personne après Fere ezalaki Ericho Watanabe oyoti kobeta le 3 juillet 2026. Tomoni entrée ya Ericho Watanabe ndenge a changé elamba, totali image, totali son, totali makambo ebele. Toke na mutu oyo abeti a clôturer masolo ya wenge na nini oyo na le 4, tomoni ndenge Werason akoti elateli ya Wera banzembu oyo a préparé a proposé na batu répertoire na ye, totali bayembi ba chanteur na ye ndenge bayembi son image nyonso totali nazo lobela yango. Mutu pe aisika ayeko clôturer masolo ya musique a part bana wenge eza papa na biso Koffi Olomide Agbepa. Joyeux anniversaire pour na 70 ans na ye. Yepe abeti tomoni abeti musique, a préparé makambo na ye, tomoni ba toyoki son, tomoni ba image, toyoki répertoire o apesa ki bato. Sika na bango nyonso qui a fait mieux, qui a fait mal. Eloko moko eza ko caractériser bango nyonso nano, mutu ata moko te asalaki sold out. Na bango nyonso mutu ata moko te, ezala Wera, ezala Koffi, ezala Héritier, ezala Fere, bango tout mutu ata moko te abeti asali sold out. Et puis alors eloko ya mibale ezala pe Koffi Olomide pe sold out ezala kité. Alors ya mibale so tosali côté entrée na bango parce que tango baza konini kobeta, tango baza kota entrée ezeloko moko pe atiraka makasi. Tomoni entrée ya Koffi Olomide. Malheureusement ba image ezati pona la kisabino po na minute au moyen ba caméra moyen sala autrement ezati. Mais quand même tomonaki entrée ya Koffi Olomide. Tomoni entrée ya Ericho Watanabe. Entrée ya Feregola le padre, tomoni pe ya Werason. Ya nani nde ezalaki entrée kitoko. Pona ngai naza ko diviser entre batu mibale. Eza Werason na Koffi Olomide. Pona ngai, pona nga. Je peux me tromper, nalingi Fere, nalingi Héritier, nalingi nani, mais pona kokota ba misende ba kotaki entre Koffi na Werason
moko abeta akotaki bien koleka moninga. Sika bino na commentaire na commentaire bandeko soki bozola na ngai avec beaucoup de respect on aza kopesa bino botia na commentaire nani bino bomoni akotaki bien tolongola sentiment ya kifana ya kifanatique toloba na lobite côté ba art côté makambo belé na lobika kokota ndenge bakotaki entre Ferry Héritier Wera na Kofi nani mutakoti bien pona nga nazomona ba les deux premiers ezalaki ba vieux Kofi na Wera son bangonde bakota entrée na bango ezalaki entrée moko ya kitoko ya ko sepelisa sika selo bino entre Kofi na Wera son nani mutu entrée ezalaki entrée moko fracassante entrée moko ya curiosité o etiki batu na esengo bandeko clavier za ya bino côté son sika tokota na son tout le monde toyoka ki son ya Héritier toyoki son ya nani ya Ferry ya Wera na Koffi Olomide pona ngai Héritier na Kofi son ezalaki bien mais ba son tozo yoka eza ba son ya téléphone na ebite soki eza ba téléphone toyoki nde ba son penda ya solo mais ngai Héritier son na ye ezalaki kitoko makasi Héritier son ezalaki vraiment impeccable pour nga mais côté mususu pe sale ndenge ezalaki kufungwa maneti nini Roi Baudouin eza place moko ouvert mais so o ezalaki kobima na place ya kufungwa maboye eza kokanga te mais en tout cas il faut ko beta pe maboko et pas Koffi Olomide côté nazolobela côté son ya Kofi na Héritier Watanabe ezalaki son moko pona nga na concert wana ba son moko impeccable sika totala côté image encore une fois ezokende pa ya Héritier Watanabe pona ngai qualité ya image ya ba concert wana eza ko se partager entre Héritier na Koffi Olomide Héritier Koffi Olomide image na bango eza vraiment image moko kitoko son Héritier na image zalaki bien sika ambiance parce que concert eza ambiance concert eza koyemba wana pisika toza koya nango bandeko nanga ti na minute oyo bino bopesinga combien sur 10 na makambo naza koloba pona ba 4 concert oti koleka ya Ferry ya Héritier ya Wera na Koffi Olomide sika côté ambiance tokoti na kati ya be ya concert sika koyemba kosala loyenge na kati wana pona ngai encore une fois koyemba kuna nini ambiance na kati ya concert Wera soni mutu a dominé ambiance na concert mutu a mibale eza Koffi Olomide Koffi pe aye na loyenge e côté ambiance ne pe ambiance zalaki ya kusakana te parce que Ferry ayaki mingi na koyemba Héritier pe ayaki mingi na koyemba mais ambiance pena à part Wera mutu abeti pe ambiance mo bien pona nga après kotala je pense que Koffi azalaki likolo côté ambiance ce total sikanini communion na ba peuple communion na ba fan communion wana ozomona vraiment musicien na ba fan ndenge baza ko rimer baza ko activer Wera son a dominé lisusu na eloko wana côté domination ya ba fan na public ya Wera bazalaki tellement motivé bazalaki ambiancé bazalaki na katia bazalaki vraiment bazalaki na be en concert par rapport à ba musicien à faire bomoni bazalaki malili concert à faire déjà elekaki na ba problème ebele moyeto lobelango mingi ezalaki te problème ezalaki ebele Héritier côté ambiance pe ezalaki mais ba chant ndenge na pona ngai en tout cas les coups nani oyo mutu Côte d'Ivoire wana tiaki ambiance ya bien Inos Bipi tiaki loyenge moko ya bien en tout cas ezalaki bien mais pona ngai en tout cas Wera ambiance na ezalaki bien et puis Koffi Olomide Wera dominé et puis mutu abibale Koffi et puis Héritier alors autant tozolobela nini wana communion entre ba fans na lobby déjà ezalaki Wera son communion na vraiment Héritier pe azakoya côté communion na ba fan ba yembi ba nzembu pe ba magoda tango kotaki etiaki mouvement moko boye donc bandeko na ngai côté communion na ba fan communication wana na ba fan Wera son aza likolo ambiance na kati ya concert likolo sika accoutrement
Nani mutu alati kitoko koleka bango nyonso, qui était bien habillé, qui était bien habillé. Alors Koffi Olomide alataki bilamba ya bastar, bilamba ya soirée, bomona ki ndenge makambo eleki. Weka sona yaki na touche moko boye na différence. Po amneni toteme ya Congo, toteme na biso ya Congo eza léopard. Ye moko alati elamba ya léopard, bana na ba jeune ba musicien balati léopard. Synchronisation ya elamba wana mutepesi weka encore une fois moi dessus ya Koffi Olomide côté accoutrement na concert na bango. Ndeko na ngai bomoni ndenge nini ndenge naza komleka, naza kunyata, naza koloba. Irene Mabweni bandeko na nga bozana botia ba commentaire ba point de vue na bino selon ndenge naza kolobela. Naza nzambi te pona loba makambo nyonso parfait, naza pe na ba place na kobeta mabaku. Mais en tout cas concert côté image na son pona ngai héritier a gagné. Koffi Olomide pe aza côté kuna pe a gagnaki, mais côté ambiance na kati wera zwaki le devant, côté communion na ba public wera zwi le devant, côté kolata accoutrement wera lati bien koleka bango nyonso. Après wana Koffi a part bilamba ya soirée so totali ndenge bato baze kolata, bilamba ya faire ezalaki mwa minene koleka ye, alate bilamba minene mais héritier il était à blanc zalaki bien, blouson alata qui vraiment zalaki bien. Pour nanga je peux dire que à part wega kulata wana, en tout cas héritier ayaki ko couvrir le deuxième personne wana na kolata. Bande konanga yi poto yebi ke Koffi alata kineke biloko moko ya kiroi elamba lokola barua, mais tala mutu na mutazana ndenge azomonela. Mais pour nanga en tout cas wega abeta ki bien makambo ya kilio accoutrement elamba wana batu balobeli yango kutu koleka concert na ye moko. Mais en général ndenge na lobi bango nyonso balata ki bien, bayemba ki bien, son image ya faire ezalaki mabe, son ya faire ezalaki bien te. Nini nena koloba encore une fois, o na bosani bandeko botia na commentaire. Tokomi na suka na koyana ba détail kala mingi te so na zongi na ndako. A plus.